Cuisine Yannick TV, Ndemakamo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Nakacha chaîne Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et Kokoute la bino partout bozwami ou eza Cuisine Yannick TV aye. Na fongoli ba caméra na ngana memel bino émission à kitoko na mukolo alelo bandeko na ngai. Avant ko bande émission na biso topesa ka merci na Seigneur pour kolala kolamuka eza habitude te eza kaka ngolu ya nzambe tomoni mukolo alelo. Ba vrai ba abonné na nga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Bokota bola d'émission on a boké binyonso partout bozwami baba kuka monde entier baba kuka bosa baba kuka yasila bisalu bokota bosabone bo commenter bo aimer bo partager vidéo moko na bino mama sila bisalu mamsi na biso encore alobaka na ete biso tozana tokoloba pona mamsi na biso babakuk toza bato ya bolingo biso babakuk toza bato toza uni babakuk oye bokota bosabone na chaîne ya Cuisine Yannick TV moko na bino bokota tosolola lisolo alelo mbala mama bokota babakuka basi ya mibali bokota partout bozwami bofongola ba télé bofongola ba ordinateur bofongola ba portable bolanda émission ni na memeli bino na mukolo alelo bana mama bozomona miniature wana bozomona ngo bien j'espère na miniature wana eza 3 personnes na miniature wana eza mama Sila Bisalu Pomba Sen Aigle wana mususu bomoni bato ya théâtre na biso bato ya maboke na biso mama Teresa mwana muluba wana bomoni lisusu Linda coach azosala toujours musala na kitoko na kati ya SB mwana ya Sila Bisalu. En tout cas, bomoni 3 personnes wana auto memeli bino na mukolo alelo. Bande kona ngai Cuisine Yannick azana na banki te pa bomba. Cuisine Yannick azana azana ngo apesa toujours conseil. Na chaîne Cuisine Yannick to finga rate biso to pesa toujours conseil. To divisa rate eza chaîne amour bande kona nga. Bokota bo s'abonner, bo commenter, bo aimer, bo partager ko sala bien makasi bino mo boyebi nde Cuisine Yannick alinga s'il vous plaît bande kona ngai. En tout cas, tout le monde a makambo ebele ka par-ci par-là. Tout le monde a minute mam si na biso azangi kimia par-ci par-là kaka mamis kaka babaku kaka mamis kaka babaku Cuisine Yannick alobi akobomba na eta koloba. O ngana memeli bino bana mama na ngomoni éducation babi éducation e banda na ba famille. Na famille so raté éducation nzamba ko salo grâce au cause on a classe. Na classe so raté éducation nzamba ko salo grâce au cause on église. Son église aux yeux en côté, na classe aux yeux en côté, na famille aux yeux en côté. En tout cas, bande konange komi va perdre. On a vomi komi lisunga nzamba kita. Mais kotala na kacha SB mam sinabiso azam bien éduqué. Même si na biso éducation azwa na famille na ye o azwi na ba classe atangi o azwi na ba église yango azomemango na kati ya SB na kati ya SB mama bisa biso to finga te to pesa toujours conseil même ko même si na biso lingane mamba finga te aloba bo finga te ngala linga nga bo finga te bo loba te mais biso mo baba kuka ko tozana toza pona même si sila na biso to ko loba to ko bomba te po même si na biso loba kanete ako même si loba te biso tozana
wana tokolo babande konangai. En tout cas, même a formé Linda, azo formé Gatsby, azo formé Lina, azo formé bande koneni onto abasi o bazarani na amibali na kacha SB alobaka ko finga te. Boyoka me boloba te. Balobi bakangi biso munoko yoka mingi me loba muke eza très important bana mama. Linda ndenga zana mwana mukie. Mais Linda azo jouer par rapport à ba maman Sila Bissau, ba maman Teresa, azo mona, azo yoka ben site, azo yoka par-ci par-là bazo loba pona mams. Ma mwana nina kolinga ba finga mama na ye. Mwana nina kolinga ba simba mama na ye. Boy bisanga. C'est vraiment moi boti yo, e bike o mama na nga. Est-ce que mwana nina olinga ke ba fingi mama na ye patali azangi munoko répondre? Mais éducation des ont empêché. Éducation insimbate. Totaka éducation mam solo babo fingate. Mam solo babo discuter te. Bo fanda kaka calme nzamba kosala. Malgré silence na mam sko bande konanga kuzi yani kabina bomba te no yoloba. Omoni mama Teresa za hypocrite te bande konanga. Mama Teresa moni mama Sila Bissau zo bine o baba kuke ba ange baba kuke. Mama Teresa sika zalaki ye pa zane mama bolingo aye ko compagnie de kone Sila babandi ko bina ba dudu suku bangonyo to bandi ko bina pona baba kuku. Baba kuku baza ba fanya mama Sila Bissau. Baba kuku baza ba ange. Baba kuku bangonde mutu bazo simba SB. Bande konanga mutu na mutazana ba oya ye ba fan. Oya mama Sila Bissau eza ba kuku. Mabe eza wapi? Lokola mama Teresa abina kina Sila Bissau ekomi problème. Ba komo lobo bato bazo bima sa bazo loba même demer. Demer yo kende ko loba yo za nani demer na SB ba yebi o te pe na SB mutacha ko kazate. O kende ko loba ke mama Teresa komi mwana musala Sila Bissau. Nana yebi so ke mama Teresa za mwana musala ya Sila Bissau. Demer ozamo a moi si boma moto ko kota siko ba kota kate parce que na SB muta kumba kwa zate demer boma moto ali rozoya nango ba aka bongo te so lingi ba yeba yo de aba yeba so lingo bima na ndenge ko bima na komba SB te to boyi. Parce que maman Sila Bissau aza mutu bolingo. Mama Teresa aza mutu bolingo. Bazana ba pe ba camarade. Ki camarade etali nango agité. To ebina so age mama Sila te age mama Teresa te mais ko tala be ba ko sana ba pe ba camarade ya ba na mama. Ki camarade poni nango agité. Mais to mona ka li réseau kende ke bien. Est-ce que ba bisi mama Teresa za mwana musala mama Sila Bissau. Nani ya bisi bino? Nani ebisi bino po bolo mama Teresa za la mwana musala mama Sila Bissau. Nani ebisi bino? Bolibo créer ka polémique esika polémique ezate. Bolibo créer ka poto mo bende bo mesana esika poto ezate. Tozo boya ngo biso na SB toza bato a bolingo. Na kacha SB toza bato amour, toza uni, to boya division. Mama Teresa za libre à jouer partout. Ayaka na SB so ki be invité pa Sila Bissau, ndeko nanga yaka koto so sala boye. Aye, asale simi akendenga kendaka na ye bokosa makamute siko kosa te. Mama Teresa lobi nalanda émission mon boye nalanda émission mon pas tendresse. Mama Teresa tendresse mbote siko zwami eza cuisine ya Niki TV moko baba kuke ba mbote bande konanga nyonso tendresse mwana mundu batonga umela na yo. Mama Teresa lobi non nga soki na kendeki ko bina na Sila mutatinda kingate nga moko na monike muninga na nga zo bina esengwa na pe nga pe na kenanga ko bina na linga ka Sila na koki ko maskete ke na linga Sila te na linga ka Sila Bissau atinda kinga na bina te me nga moko na sentiment na nga na ke ko bina pona baba kuka batu baza mutema malamu baba kuka batu baza batu abolingo bande ko na nga kaka ndebo mona kika ndema Teresa bini bolibo créer polémique to boy to lingite botika Sila Bissau calme omoni mama biso faza calme po olambela biso biloko ko to liana kimi moni Linda za bien éduqué gati bien za bien éduqué ba biso to za bien éduqué to ko sala pe mission mo boyo finga mais biso to finga te to pesa ka conseil to tana ba commentaire msumtu a commenter pas fingio mais répondre été to garder toujours silence est
mukie bandeko na nga mais eza très efficace oyebi mutu abombami aleki oyo na mayele keba bozwa eyuma te linda aza na lobi enobalanse baodio olinda lobi boyoka mposa kofinga mposa korépondre mais éducation ezo empêché éducation mamisi apesi bango éducation bazwi na bafamille oyo bazwi na baeglise epermettre te bafinga epermettre te baleka na baémission barépondre babakuku baza bien éduqué babakuku mamisi na biso azo éduqué biso jour et nuit na bamoral na badomaine nyonso bana mama bolanda bafilme asila bisalu bokonsome film oyo s'il vous plaît babakuke babakuku oye babakuku oye babakuku oye bo consommer film oyo asila bisalu film mamisi na biso eza réclamation wana eza jeté bandeko na ngai réclamation eza film moko ya munene pe ya mutuya eza vraiment na développement moko ya munene na kati wana bana mama bo consommer film asila bisalu par-ci par-là boza tozana bezo tobeta 500k na épisode ya liboso na minute on oloba na minute tokomi da na deuxième épisode partout boza bolanda film wana bien pe na bokebi nyon tout boko sepela nango bo consommer réclamation eza munene eza kate ya koloba réclamation kotala na couple mwasi mususu aza vrai chéri mais ndaku salite botala darling na film o a réclamation a joué darling mwasi agesho alataka kitoko me bilamba na salon ba maquillage par-ci par-là désordre ebi ata kobongisa ndaku na ete bandeko nanga mama sila zote ya bato misusu bakenda na bango église tonga na okenda na église tenga priya nanga na ndaku mais erolandi filme ya sila bisalu eteyi yo erolandi filme ya sila bisalu ozwi implice azoteya na kati ya filme wana mama prophétesse mama sila bisalu umbela balobi veut dire eza nde yo akoboya osala mokili na ye tant que toza na mokili ezaka asila bisala komema bango likolo ntina 2036 succès fou bandeko na nga bokonsome film ane eza vrai film bokonsome film à réclamation par-ci par-là eza vrai film bokomona kuna sila bisalu na Omar mobile na ye bayebi nzambe bapriaka babombaka ndako na bango na kati ya nzambe na kati ya bapriere bokomona calme pe succès na kati ya ndako ya sila bisalu na Omar bandeko nanga ona wapeta binoka eza baextreme film deya tokomi na deuxième épisode bokota bolanda film wana bokosepela makasi bana mama bolanda film ana très bien vraiment bokosepela film ya mama sila bisalu ya réclamation eteyi biso mpe ezokontinue koteya azoteya omona mwasi mosusu propre ndaku salite yo mona ngo ke eza nango bien ba réclamation bachoka molimo mobo obotaka obalaka na te ba réclamation okoza molimo msu bachoka wana olataka na bien okenda no musala to tourna ka na quartier mona kwa na bien ba réclamation okomona kende ezana ngande na zabo vraiment na sala kaso na zwi ka salaire masanga tie ko sila mutema no ekiti ba réclamation eza makasi na ba famille to uti toza ba bantu ba réclamation eza partout na ba camarade msusu osale loko no resi muninga mobo akote lokento osale loko no boye muninga lo ba brava comme ocha ba kento par-ci par-là ba réclamation na ba camarade ba réclamation na misala ba réclamation na ba famille ba réclamation na ba couple ba réclamation par-ci par-là eza vraiment thème moko eza bien bo consommer film o bandeko nanga bino moko boye bina SB jamais choix na SB jamais ozalo desi non na SB eza toujours victoire à victoire na SB eza réussite à réussite na SB eza solution à solution na SB onyo to kolukwa pe eza kuna landa film wana eza exhortation eza consolation eza prédication même ça sote abiso na film bandeko na bomona wat nulle part ailleurs seulement na SB nde makambo bokota bo consommer film et ko sala bien makasi na famille
nazo balancer siko linda nenga zoloba éducation batei biso éducation mami sa pesi bango éducation mami sa zoloba même na babiso bo finga te na liko finga te yango bo mona to sala émission na biso na calme to pesa ka conseil to finga te to ana besoin bo tika mama Teresa kimia to ana besoin bo créer problème te na via mama Teresa poto boyi bato ba problème par-ci par-là to lingi calme na kati ya SB babakuku bokota to consommer filmo babakuku bokota to consommer filmo yo bolamuka partout boza bolanda film ya réclamation bino mo bo comprendre bien que le cuisine ya Niki TV bana mama nazo balancer siko bo audio ndenge linda lobby boyebi ndenge linda lobaka boyebi pe voix linda j'espère boko ka linda ndenge lobby bien que le cuisine ya Niki nazo balancer ngo siko bandeko nanga bolanda ngo très bien pe na bokebi nyonso boko commenter. Bah frère boyoka linda bana sila bisalu bien éduqué boyoka linda très bien ba vrai ba boyoka linda. Moi qui mutu ana répondre le thé ani kimia. Kozai mate azande bien éduqué. Son éducation ne lui permet pas d'entrer dans des bassesses. Un mot de zana pas ça finga pinza. Mais éducation quand même ma colo bouger donc faut attendre mon roté. Donc vous avez ça eu mati tout ça eu mati. Donc on répondre binopé. Mais quand on voit maman, la famille, l'éducation, les écoles qu'on a fréquentées, non, on peut pas perdre tout ça à cause d'une tierce personne. Donc dans un bail maté, on est juste bien éduqué. Il y a une grande différence entre une personne bien éduquée et une personne lâche, comme on dit à Kinshasa, yuma. Donc, sans retour là, au moins que mon temps répondre le thé, ani kimia. Quand vous avez maté, azande bien éduqué, son éducation ne lui permet pas d'entrer dans des bassesses. Un mot de zana pas ça finga pinza. Mais éducation quand même ma colo bouger donc faut attendre mon roté. Donc vous avez ça eu mati tout ça eu mati. Donc on répondre binopé. Mais quand on voit maman, la famille, l'éducation, les écoles qu'on a fréquentées, non, on peut pas perdre tout ça à cause d'une tierce personne. Donc dans un bail maté, on est juste bien éduqué. Il y a une grande différence entre une personne bien éduquée et une personne lâche, comme on dit à Kinshasa, yuma. Donc, sans retour là, au moins que mon temps répondre le thé, ani kimia. Quand vous avez maté, azande bien éduqué, son éducation ne lui permet pas d'entrer dans des bassesses. Un mot de zana pas ça finga pinza. Mais éducation quand même ma colo bouger donc faut attendre mon roté. Donc vous avez ça eu mati tout ça eu mati. Bana mama babakouk ba vrai ba bonnet ba o angande ko bolandi linda bien j'espère que vous comprenez linda lobby silence abateza yumate bolandi linda très bien linda vraiment a solo line clair a bombi na le côté on a memela kibino na mukolo lelo uniquement kaka oyo bandeko na ngana lobaka boza la brancher boza la ligne parce que to la tête sauf to ça toujours boulot na biso ndeka mamisa lobaka boulot ndele kamaloba ne bele tozana to ça toujours musala na biso pona bino bozala toujours à l'aise bozwa information non tout boko lukaya SB boko zona na kati ya chaîne na cuisine ya Niki TV ye moko aza bakuka ya bakuka o famille libota o famille bakuka o famille bakuka moko bakuka eza cuisine ya Niki TV information non tout boko linga boko zona kati na cuisine ya Niki TV o SB boko landa bien bandeko na ngai na lela bino ya trop on a memela ki bino na mukolo lelo uniquement kaka yango. Merci na ba maman nyonso ba papa nyonso ba kolanda vidéo e bandeli suka merci na ba bakuku nyonso bazoko s'abonner
au bazo commenter, au bazo partager. Merci vraiment, merci au fond du mon cœur. Merci na ba vrai ba abonné na ngai. Merci na ba maman na ba papa. Nyonso merci, merci, merci par-ci par-là. Na pesi vraiment ba merci. Nzamba lola apambola bino. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye. Lomba bitumba na ngai nzambe alola elombe lomba bitumba na ngai nzambe alola elombe lomba bitumba na ngai kosi na yuda elombe lomba bitumba na ngai nzambe alola mobundeli na ngai yendo longisa ngai tango banguna bakoluka ngai yendo bomba ngai tango banguna bakolanda